yo yebinga nga mwasi Matou Samuel to yaka na makambo ya grand hôtel na makambo cinquantenaire o yebinga bosi bo lobela makambo violence faite à la femme Matou Samuel o ya salinga eza violence bota ilanga likambo mubalo azo mériter prison bota la bano bazami balé to botina Matou Samuel abalinga isaki ndenge nini mwasi Matou Samuel akufi Matou Samuel ye epananga na il fait que frère ngana ko makambo ya basali nzambe te ayibisa nzambo atininga epana yo sambela akorienter yo na yiko kota mozindo na yo keli frère mawa ngabité comme ça na bano tirana na linga na pesa affection pour se retrouver papa na zakina mbongo na mbongo $15,000 na zakina Mercedes na 230 coupé na valeur à $8,000 na zakina ndaku na ngaba bien na nganyo sandaku na valeur à $6,000 na teki biloko nyo swana na mbongo na zakina na maboko to na Matou Samuel abalinga to vandi na ye to le na ye mbongo na mususu to nginda ko papa zanda koyo to ngina inda ko zo mono ya zimwa sa tena ndako na na zo ba mwasa za na chambre Matou Samuel akangu na ndako aboyi kopimo Samuel, mais non, ce n'est pas toi qui m'as fait ça, ce n'est pas toi. Il fallait me faire tout, mais sauf ça. Moi, tout va nous sortir dans le Kunanga. Dans le Kunanga. Ma toute carrière est signée, papa. Carrière ne signée. Carrière ne signée. Fous-moi la porte. Fous-moi la porte, fous-moi là. Fous-moi là, fous-moi là, fous-moi là. Fous-moi là, fous-moi là. J'ai déjà fait ton choix. Aussi pas téléphone au Kandi. Rappelle-moi, oui, d'accord, rappelle. Téléphone au Kandi. Boto na batalinga la fasana ba komi wapi boto na ba ndeko bazili na Molière TV ekole kalelo na kisasa makamonyos ebinga mo bali ya kaya fumba la porte monsieur balokuna balobi fumba la porte ba ko filmer na pas zito ko filmer yo kana kati OK para kumbashi okasa na koma kisasa ke oh na teka Mercedes na mbongo na Mercedes eza na ndako ndako mbongo na ngeza tokoteka ndo lupango matoma tukabuli mon katikati sisa jana mikabe pa bakonzi po bakotela likambo na kolala na bango pona sangu sayo ngana ko sufite na vina nga di ngana sa banoni na valida bano na soba ko kola bana nga po nzoko banako kulenga okejo wana akashala kangio sous-vêtement ozoni mutakala na ndako okomo kosa kosanga papa boniko hein au combien par la 19h au kanga téléphone nazo benga vana voyager ti 3 jours au salanga lokwana oyana sous-vêtement te rachel kanga sous-vêtement biloko nyo se koleka na télévision na intimité na kisasa ba passer ba ko bengi sopo ke bettre na église na bango ça va passer wana bengi show c'est que basa bandoki na yo boza ba tumoko ya bakisi bino na bango mais passer ata molimo nsana ako bengi saote na gusobo yo salinga ko na kamusapi so ki aza mwasa bimao bokangami na chambre nani bokangami te libana boko se plaque et qui kitoko elle est là comme le bololo je suis ta femme légitime au balinga na mbongo bimisi boye ba cérémonie on les a na babane Vela bisu Matou Samuel na mwasi mususu mwasi na ye a voyager qui atini mwasi na ye Afrique du Sud na sima kotina mwasi na Afrique du Sud azu mwasi mususu atie na ndako kaka na mendo alala kala mwasi na ye ya libala azu mwasi mususu atie na ndako abo sawa toza na lopango Matou Samuel Matou Samuel atie mwasi mususu na ndako na mbeto ya mwasi na ye alalaka na ye artiste na biso. Allô wa santé eza misuma katelinga lingala pona santé mwana mon fils pour ma santé misuma katelinga lingala bandeko misunga ezali kokatela moto lingala te ezali mitwe de santé oyo epesameli na bato nyonso employé to non employé moto nyonso oyo akoki kaka kokontribue na mbongo mokie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa swe na ye ya malamu na bahopito nyonso ya minene ya république démocratique du Congo soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde kala mingi te na bamboka mosusu soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mauvais cordia ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali
maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa. Ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Buzz Car, location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com. Topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs okokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique mobimba kaka epai ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de les sorties. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France France.com site ya Solo Masolo ya danger Masolo ya kitoko CongoFrance.com. Merci na bandeko nyonso bandaka biso na Congo France 3W. Merci na mon boss mais c'est Dedi Dipumba to ebisaka bino so actualité ezali to ebiseni toza 24h/24 actualité soko ye photo lobelango tozalaki awa kokende na tokendaki lelo na mbinza ya koto frère na biso autukufela mwasi na ye papa na biso na kombo ya Matu Samuel otomonaki batie ba soldat bazolinga bato basala ba vidéo te balingi bato te po moi ba nungu ezali ba o bato bazoloba loba wana na CC mais biso za bapanzi sango oto ko panza sango to ko panza nouvelle o bato bile balandaka biso neto lobaka ka bana nzambe tikala bana nzambe esalaka bien lelo
de tolobaka eza makambo ebele ezopase entre na bana na nzambe oyo bato ebele baza koyeba te biso totikali kaka bandimi me bango moko bazotikala bandimi moko oyo ezaki makambo ebele efe ezosalama ya mabe oyo bandeko ebele bazolela nango tolobaki awa bandeko mosusu bayambenga na émission nalobi bacause mosusu tolobaka basi ya bamisia oyo bato bayembaka tobengaka bango babembelaka nzambe bacause mosusu tolobelaka bango nde baza mabe me nga lobaki mo ba misien pe moko pe baza mabe mo lelo ba misien bazoyembela nzambe sotali banzembo ya kala bato bandoyemba kolo 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 oka frère Patrice ndo yembela nzambe na tango wana osanti inspiration ezalaki bonzambe ezalaki na kati vraiment osanti tango nani matusa mona ndo yembela nzambe kala ezalaki bato bandokota ba jeune au moins mutu mayibiki na omisa nzembo na nzambe akoti jeune na ye tango omisa nzembo mona nzembo eza na top nzembo ezalaki ki siri wana pe to mona ba promotion ndo sala mama kasi te mais nzembo ya moko eza la promotion pour nzembo enda ko lata nzoto na loposo o eza na orsion mombe divine ya Dieu mais lelo eza lisusu ndenge ezalaki te to mona ba frère mosusu mona we frère latine le frère Fali frère latine le frère Ferré donc et comme causer ba problème tina basala nzambe yango moni basala nzambe belé bato mingi bayembela nzambe bakomi komi benda na bakomi ba pasteur mona ndo yembela nzambe tamu kiembala moko mona boye akomi ne pasteur mais to ba okoma ba pasteur lo biso no to yebi ki kuma ali mombe na kitasa partout pasteur basimba ka été pasteur ba beta ka été pasteur ba lobela ka été yango mo kozele bana nzambe bile mabinga na ko telemela ba pasteur te na ko telemela pe basala nzambe te mais na ko tikela mino vidéo moko oyo choqué ba te bile to ba oyo sœur na biso maman na biso ndeko na biso mwasi ou to perdre mwasi ya Matu Samuel to tikela no vidéo botala bino moko ngana bino to ozonga nde tokoyeba kojejango oyo esali bato ebele mpasi babengi biso donc biso toza wana mpo tolandelaka bavideo toza wana mpo tolandela batoalité oyo ezoleka ebele oyo ezosalama na kati ya media oyo ezosalama na kati na basali na nzambe ezosalama donc mambo ebele ya mabe oyo ezosalama vraiment donc ya bacause moko boye lelo eza choquant eya mpasi oyo ezosala bato ebele na motema merci na mon boss Didi Pumba tolanda video oyo bongonga na bino tozonga tosolola merci. Samuel, mais non, ce n'est pas toi qui m'as fait ça, ce n'est pas toi. Il fallait me faire tout, mais sauf ça. Moi, tout va nous sortir dans le Kunanga. Le bête Kunanga. Ma toute carrière est signée, papa. Carrière me signe. Carrière me signe. Fous-moi la porte. Fous-moi la porte. Fous-moi là. Fous-moi là. Fous-moi là. Fous-moi là. Fous-moi là. Fous-moi là. J'ai déjà fait ton choix. Bana no pas venir ko na bande ko ngake. Papa ça l'histoire de tout ça là. Bana va pas appuyer mon bébé. On est pas conseiller. Attends, ouvre-moi la porte. On a fini cette fois pour toutes. Ouvre la porte. Respecter ta banoyote, on respecte ta ngate, il fallait qu'on va le mettre dans le moisson quelque part. Avant de gagner aussi là. C'est quoi? Ouvre-moi la porte. Aussi pas téléphone au Kandi. Rappelle-moi oui d'accord, rappelle téléphone au Kandi. Bon, tu n'as pas de facile à comme moi. Bon, tu n'as pas de Basile na mo activé. Et quand les caleurs na kisasa ba kamonyos. Et mon bali ya kaya. On va la porte monsieur. Balokuna. Balokuna on va la porte. Ba ko filmer na pas dans zito ko filmer yo kana kati. OK. Para kumbashi. Okasa na koma kisasa ke. Oh ti. Ha. Attendez le kisasa ba koyoka yo. Ma belle sala. Le ba koyoka. Ngana souffrir na yo, j'ai souffert avec toi. Totongi nako, mbongo na ngai fela kata ndako. Na teka Mercedes na mbongo na ngai Mercedes eza na ndako. Ndako mbongo na ngai. Tokoteka ndo lupango matoma tokabuli mon katikati. Si ça jamais mika be pas ba konzi. Bo ba kotela ni kambo. Na kolala na bango pona sangu sani. Ngana ko souffrir te na vie na ngai. Di, ngana sa ba noni. Na valida bano na soba ko bana na ngapo. Na fa na ba kamunyos. Ah non, Matu Samuel, tu es plus qu'un diable, toi. Tu es plus qu'un démon. Nous avons roulé là. Ok, je wana, arracher la carrière sous vêtement. Aujourd'hui, nous t'accalons en dap. Au comment qu'on se sanga. Papa, bon Nico. Hein? Au combien par arracher 19h au kanga téléphone. Nazo ben avant d'avoir été 3 jours au salon et le coin. Au yana sous vêtement, arracher la carrière sous vêtement. Biloko nous se connecte à la télévision. Na intimité na kisasa ba passer ba ko ben sopo ke bettre na l'église na bango. Ça va passer na bengisho. C'est que ba ça bandokina yo. Boza ba tumoka ya bakisi bino na bango. Mais passer na molimo nzana. Ako ben saote. Na guso boyo salinga.
na bato nyonso bakomona na télévision bakolakisa ba image ya mwana mboka ndenge ozaka trophée otombolanga bakolakisa ndula award bakolakisa ba concert nyonso beta bakolakisa ba clip nga na kati siko total soki Rachel akotia musapi kolakisa sawa atombolaka musapi soki aza mwasa bimao bokangami na chambre nano bokangami te libala bokosepelaki ezalaki kitoko elelo comme libino bololo. Je suis ta femme légitime au balinga na mbongo bimisi boye ba cérémonie on eza na babandi oyo yebinga nga mwasi ama tout Samuel toyaka na makambo ya grand hôtel na makambo ya cinquantenaire oyebinga bosi bolobela makambo ya violence faite à la femme ma tout Samuel oyo salinga eza violence mama Lukiana bota ilanga likambo mobali azo mériter prison bota la bano bazami balé to botina ma tout Samuel abalinga isaki ndenge nini mwasi ama tout Samuel akufi ma tout Samuel ye epananga na il fait que frère ngana ko makambo ya basali nzambe te ayebisi nzambo atininga epana yo sambela akorienter yo na yeko kota mozindo na yo keli frère mawa ngabite comme ça na bano tseka na linga na pesa affection pour se retrouver papa na zakina mbongo na mbongo $15,000 na zakina Mercedes na nga 230 coupé na valeur à $8,000 na zakina ndaku na ngaba bien na nga sandaku na valeur à $6,000 na teki biloko nyo swana na mbongo na zakina na maboko na matusa mwana balinga to vandi na ye to lena ye mbongo na mususu to nginda ko papa zanda koyo to ngina inda ko zo mono ya zimwa sa tena ndako ne na zo ba mwasa za chambre ba sa mwana kangu na ndako aboyi kopimo. Papa ozinda kote hein zamba siko na zoloba après tant on ça mwana balinga après 2 mois ya mariage na biso passe bandi Nathalie Mercedes na buté na ko vivre na passe namba na ngobote tata Mercedes pour se retrouver papa na teki Mercedes wana $7,000 na zo kati ya mbongo na pesier ese papa to tonga ndako na biso comme ça ko vendre pas papa muzonga pesa biso ndako na bitona ko tonga ta mwa eloko moko muke to kenani kokota na kananda ko na biso e ko tongama na kati mbongo na kati yo moko sala $7,000 kati za combien 3,500 musu na chango na ndako tozo liango na ye makambo nyonso tozo ba carburant tosala boy mbongo na eseleka te esili na yeko bota exaucer mwana ngali koso to boti na exaucer rose mwana wana zikombo ya mwasi ya ambassadeur Mugalo komo na exaucer rose Mugalo to boti mwana wana akangamile kwa mbongo bimlo hospitalizate makamana komo sala ngabo kapito bisaki onini batisa mwana ko diokola yo batisa mwana ko faire souffrir yo na ndima na yo kwa kibango te na taleka mbali ngana bana ngana lingaki mingi ngabi to vanda libana zo sebana kana pasi nzamba ko sunga biso papa na ngai nzamba yeko sunga mafutelinga matente na bimi to vandi avant ça tant on yeko bota exaucer après 4 mois na panda malade papa et mona na mutuna makolote ndi après na yeko comprendre que non matata misala molili alingaki ndale kisanga mais nzamba alingaka anga na kufite tilelo bisika mala yo ne uta e banate mais nzamba sala kisanga ushinango matu Samuel ndoki des magiciens munen nenga zawana abimaka 0 réunion akina cimetière eta pour ane leki to vandi kaka to zo demere kati na nkolo kaka titi nzambe sunga papa na ngai ngamu na zolo bo na za mwasi ama tout Samuel batu bayebinga soki na kosi ba image ezali batu bayebinga na zo inventer le côté j'ai couvert mon mari na yebise que non na couvrir yo parce que ozamba inanga na ko bimiso poisate to vandi kaka to zo le lanzam lelo album yeko salim tango album esalimi musale bimina miso batu bato je peux se félicitations en tout cas aux moi ça ma bonne deli moi ça porte bonheur na yo quand le album est bimi et sali succès en tout cas yé mon copé na mino ko témoigner za ma pambolingai après c'est moi ça ma bonne deli patati patata et aujourd'hui to bandi ko ça va problème na ma tout Samuel c'était comment abani ko ça va appeler la poto ce qui to la ligne na ndako 0 heure appel wana sokeye akobimba na chambre akozo akendelban akosola pendant 2 heures du temps ce qui azanga bimbali na obana solo na nani lukuta oh ya izana couple moko na poto bazana problème na couple na bango na zolinga na pesa un conseil zoka moi si on a déjà abandi ko benga partie à poto matu Samuel a commis ndako comme indifférent nenga zalaki abaluki akomi agité nenga zaki mo to vane to beta masoto zo et comment ki subongote akame tout le temps au téléphone si mo ko muso ko ngena message à moi si wana komelia ba message d'amour na tanga ne papa o ezani na bandi ko lela ngabi si réellement yo na moi si wana ke yo na no pesi mo tema na yote bengaye et aussi que na sana moi si ngawa loko zo sana lingi mais na bana osambela nzambe na bana nzambe que s'il y a quelque chose qui est caché derrière tout ça Dieu révèle-moi
makambo nyonso ya kuku nzambe atiaka ngo na poisa lelo matusa mwana nzambe atie na poisa soki ayebite eza suka carrière na ye ndenge aza wana eza suka carrière ata boyi kobima akangami na ndako awo ata ti 20 nga na kozala awo ligala facile ekoyawo Molière TV ekoyawo bakofilme ye bakozala awo lelo matusa mwana aluka place ya kotyanga mwasi wana aza na ndako alors papa nga na voyager na voyager matusa mwana tindinga na Lubumbashi ni billet ya Afrique du Sud a roulé nga kosinga ke passeport eza na ambassade kuna eza na visa te na mboko na mboko $50 na talinga bino comme mbali nga nazo pesa confiance na kende nano nzoka na caisse jeudi ye samedi akena mwana na liboso lidi na meola na grand frère na bango famille Andeli bakeko bala papa na ngai bakeko bala maman Olive naza mwasi lokola mama na ngai yokelanga mawa na ngai lelo na kosuka wapi vile ngai kozala wapi na lingi je suis kata likambo matisa mola koteka lupango oyo tokabole ne mon katikati koma sa poni mwasi na ye ngape na tikala naza na pasi mama na ngai matisa mola lukiko bomanga na mulili aziko kinga te asalinga ko po comme naza mutomle na piquer crise na kufa atie mwasi na ndaku dimanche ayebi bana nyonso bayisa ngai no côté lundi mardi kaka bato bayaka kotonga ndako awo mutu moko abenginga ayisenga mama kapi tolinga ko mingi oza mama moko boboto toza tovandaka na yo bien na bengi mpona informe yo bombanga ndenge tozali bobo frère mato atie mwasi na ndako depuis dimanche ayebisi bana nyonso bayebisa yo te avandisi kutu biso azobisa biso keno kapi wana akanisaki nini asuki nasali ye jeu natindi na Lubumbashi wana akokende kutu Afrique du Sud akosuka na Lubumbashi wana kotelengana na bana eza façon moko na se débarrasser na ye nalobi mesoka mona kinga na ye ekosimba te ntango alukaki abana nga tonégociaki il fallait qu'avalisanga ezangeno kapi moi et toi ça ne va pas tenir mama ye oboteki nga bana kitoko zo ata quelque chose yango kende nga na tikala et j'allais accepter pour moi dans ma vie je suis prêt à tout, j'allais accepter, mais il m'a roulé. À sa psychologie, mais déjà, moi j'avais compris qu'il y a quelque chose qui est caché derrière tout ça. Alors je priais mon Dieu, comme je suis une femme de prière, et je crains mon Dieu. J'avais dit à mon Dieu, mais tout ça, moi, nous sommes tous à la coupe. Zame chaye polele. Ne mardi, on a zama yeko chaye polele. Na yo ko benga ya ma grande surprise. Tout ça, moi, l'a passé, ma kangu na poto, ya yena sida yeko tikela yo. A passé le téléphone. Azeb senini afinganga. Moi soit na to finganga moi c'est la femme légitime Matou Samuel. Oh avant dit ça qui ma famille. Moi ça na to finganga ndumba, sirène, muluba. Yo zelo so raté. Ngane na mito nazo konza. Papa na ngana piqué crise. Na Lubumbashi wana mutema na ngai bandiko beta mbangu mbangu. Kama na mongo za Lubumbashi na memingana hôpital. Ba pesinga ba piqué. Mubalo azando ki papa. Alukinga na monila moninga te. Nda salinga boy. Au moment où je vous parle, la femme là est dans cette maison. Matou Samuel aussi même maman. Maintenant j'ai besoin qu'il sorte. Ngana ye to s'affronter tout ça moi excusez maman ngo akoti na ndako depuis mkoni depuis dimanche ngana va jeudi voilà moi ça na koti na ndako depuis dimanche donc le moi ça na 2 semaines na ndako 2 semaines na ndako ouais ngana va la sali kaka quelques semaines une semaine et demie na écoute déjà moi ça donc sûrement bazaki déjà avant bazaki déjà avant aza faire ma bé hypocrite ngaza masata isa na identité na ye aza muto misala molili hypocrite mais ya sambela makasi comment papa na ngai Matou Samuel, de moi, Luka Ketang, mon aïe, quoi voir hier. Matou Samuel, ça c'est carrière. Ngaïka comme ma bolongo, nangayo, yo. Ma bolongo, parce qu'il n'y a pas moyen d'accès. Ma bolongo, yo. Ezika. Na ba prière, bana matou bazaba témoin. Attends, le néma, nous sommes à Lukalinga. Et donc, nous avons regretté, moi, na Matou Samuel, à Libosolidi. Na koknandi, que moi, on a kako salanga bongo. Moi, on a des azam mieux placé. Parce que bana souli ba koli, papa ça va pas dans toli. Papa c'est que tu fais ce n'est pas bon. Comme aux ana na maman il y a biso kapi. Il faut nous corrompre na yé pour s'engager. Matou Samuel a boyi. Moi na ya boyi ko salango à se réjouir pour moi soana. Ala ki bango poto, donc baza ba profiteur bango nyoso. Baza ba matérialiste. Donc bazo la déplacement les autres chola. Comme Monica a susenga na sasa na mbongo te, ala ni moi sa poto pour ala ke mikanda bana ambe bana na poto, na yemo ko maluka poto tango la yazo kangote. Na saliboy. Mais il va en partir. Non, affaire nyoso les affaires à poto. Affaire à poto papa. Ne mo bala ndimi. Abebi sa foyer na ye pour prendre lisolo poto. Moi ça on pas yebi mutu na ba kolite place azalaka. Ayiba état de maman so na te. Ngana zo lela. Na zo la sa appel na maman Olive. Maman na ngai ta ilanga likambo. Ngamona na yo bazo ndokola ngai. Violence faite à la femme ngolo bakaya ngoyo. Maman Lukiana.
bota ila ngali kamboyo. Maman, excusez siko matu ye moko azala pisiko. Azana nda papa. Aboyi ko fungola. Même ce que sunda kwa na filmer bazana nda kwa na mwasa bazana na mbetu na ngai papa na ngai. Bato yoso basala ka vantique mais suka kalibanda. Mato ko simo sina mbetu na nga. Mbetu na nga. Onga na somi na mutoti na nga. Non. Matu va bele payer papa. Nazoko kate. Bata ila ngali kamboyo. Kishasa mobimba. Papa se ozo yo kangai. Boyo ka makumba to asali ngai. Papa se boyi binga. Mobinga mwasa matu. Na nyoko mina matu. Nazoko kate na oyo asali ngai. Nazoko kate matoko futa ngai. Matoko futa ngai ko to tendai matoko teka ngo. Justice ko salema. Papa gouverneur. Ngai yo papa na ngai. Ngai yo bakamyo sa sa ebisaki yo. Bota ila ngali kamboyo. Premier ministre bota ila ngali kamboyo papa Boshab. Papa Boshab bota ila ngali kamboyo na olela. Ngama na bino na olela. Botsa mo letinga na kata isanga na bana. Azimosa chena ndako. Mabeni na salie. So mabeni nyoso na ba couple zanga kate. Ko so de zanga kate na ba couple nyoso. Ayebisa bino akangana mobali. Na yibie mbongo. Ube na sali nini. Elo kote bande ko ngai na suti wana. Que justice soit faite. Que justice soit faite. Non le susté. Salinga. Otala kingate. Okomole na Matu Samuel. Na de bibi na télévision te. Okomole na. Matu Samuel okomole na. Papa na ngai. Oyi problème ko kelinga ya mutema. Non, bana basaba na yo. Na Samuel na. Na za mutu mususu. Na vani me bima kasi. Bima. Ona komole. Papa tuna komole. Imagine eso le kana bakwa mida na television. Okosa na kuti bomba te. Takwa salinga. Mato azando akaka kima ndio na bitu kwa asa na vile normal. Oyo ko kasemo limba. On projette ici maintenant. Ouais, master, et ça nini? Filmez d'abord. Je filme. Les abos. Benabiso. Bela biso toyoka kaya makambo kota uti mais otomoni sikoyo. Bela bino nani? Samuel waimbaka. Usiama. Oni tata mana. Lelo tomoni affaire à Kambi. Yemba ndeni. Usiama. Uilo tata mana. Mais lelo anga bamba. Leki ya mwasina. Oh. Tolala ki tolamuki. Oui. Te ça pongo te azunde mwasi mususu achena ndako. Yoka problème ouais. Achena sali boy. Siko ye na retour na ye ayo okuta nde le moment makasa. Eza boye te. Ezali boye. Vela bisu Matu Samuel. Na mwasi mususu. Mwasi na ye a voyagé qui? Atini mwasi na ye Afrique du Sud. Na sima kotina mwasi na Afrique du Sud azu mwasi mususu acheye na ndako. Kaka na mendo alala kala mwasi na ye. Ya libala. Azu mwasi mususu acheye na ndako. Abo sawa. Tozana lopanga Matu Samuel. Matuba Samuel atie mwasi mususu na ndaku na mbeto ya mwasi na ye alalaka na ye artiste na biso. Bana nzambe shalom bino mo botali video oyo na ebisa bino eza passé boki mama na biso o ototika biso personnel oyo esali batebeli passe balandi video oyo ya mama oyo atalaki mwasi papa na biso Matu Samuel boki ba réaction na ye ndenge azoloba. Donc vidéo na ko talanga na taliango na kinzoto malili par rapport na to ko sala vidéo ba yamba kinga na baki ke basi ya basala na nzambe mususu pe bazo poser pe basala na nzambe ba problème mais to na tali vidéo e choqué ngai au monde lelo to lo bango ezana basala nzambe beli bazo bala na bango kaka msu na musuni kabwe na bala na ngapo mwasi mtu za na mbongo na lobaki lokoyo ezaki bakomi ko luka emso azaki na mwasi na ye azaki na mwasi na ye oyo esengela kifa bala tonga azaki na piaka oyo azaki tonga azaki na eloko te mais tango akomi kozembela nzambe sans frère monani mutuke monani frère atie mapeka likolo abwakisi mwasi na ye akoluka mwasi oyo pana bango pe bazala makoki boki ndeko mwasi ndenga alobi ototika biso azalaki na mbongo na ye oyo ezalaki ebele azalaki na mutuka na ye Mercedes oyo bateka na prix ya $8,000 tango akute na frère Matu Samuel aboyaki na ye mais tellement atalaki kaka bite nzambe mutatindinga kota modinga ma prière okomona yo moko nzambe akolobi atali kaka frère ayembelaka nzambe famille boyaki mais andimaki po atalaki kaka moto ayembelaka nzambe abotine de bana mais avoyageaki moki ya kokota kozo akotaki vidéo oseke babombaki yango
po to ebite video euti wapi ebimi wapi nga esali nga passé komona video ya ndeko mwasi antimi kobomba video ya plibi yango to ebite za famille te plibi yango eza bandeko to ba frère to lukaka to sala nzambe na bosolo ya na lobaki makamba nzambe badimisa yango te koma publicité mama nzambe tika nzambe moko asala grâce na tika nzambe moko tant bondo bima basala nzambe nga tala album ya José Nzita ngai moseka ya kolo so tala album wana tant abimaka o senti ataki na option mobe na kati na ye mais tellement biso nyonso ba frère ebele lelo o bazo bima bo batango obima izaka tobuka mabolongo nzambe soki na bimi na kosela loboye mais tant ko bima obosani mwaso omona ne passe tant ko bima obosani makambo nyonso ondurela kaki nzambe omosa makambo oya yo ekomoyela yo ba cause ebele komo ya na basali na nzambe so otali nzembo ya mama na biso ayembi mama Laure Mbongo totala nzembo wana suko mwa catch moko eza na suka wana eza ba cause moko boye na koluka mosana nzambe mo to kosola naye ba faire oyo ekomi ko ikomi kosala mabe naye apona kotelema basala nzambe te mais choqué nga to na moni video oyo ya mama na biso to ko perdre mwasi ya alanga nzembo moko ayembelaka nzambe frère Matou Samuel lelo esali bati bili passe omona Christian Touré Bogar na luketo monter na biso matale vima habité video esali choka ya video moko boye esali bati bili passe na internet to kuluka na famille to sola to kotambola vima wana poto zula no ba video ya bien to yeba ba fruit oyo ya mabe eloko nini oyo mabe cause nini ya mabe eloko nini ezalaki ser pop ni sa video to bandwa ni sa video c'est que ba cause moko ezaki ba bandolela donc tout le cas koto ya mosali ya nzambe tout le cas koto basali na nzambe to bongisa tout le cas to kosa nzambe te to sala nzambe na bosolo ndenga lobaka nzambe aza rolage te nzambe aza nini te nzambe akolinga kota akanga kota kitambo te kota banda le pema nzambe azapesaka ne ekoma asiko na mutu ye moko ndenga to tambwisa vie na ye ngapene na betongo mbosa lobaka muna tala boy vieza boy fona yo kambala moko pona sala makambeza nzamba pesi bat monso vi me komi mutu komo sala makamuni na ndini na yango moni bakali musiko mo kangama yango moni basala nzambe belé po mona nzamba pesa ke bénédiction pesa ke ba lokaba oyemba mais akomo perdre en cas boy est-ce que mutu mo tuninga est-ce que famille pe bakola ke la mosala nzambe mabe bakola ke lo mabe kozwa yo soki okomi na bitambola mabe olingi otiki to kindo kona biso mwasi nenga lele lobeke na kutina mwasi na kati abima boy na bengi Congo France na bengi boy eza ba video mo be sala passe ko sambisa basala nzambe totika makambo oyo ngana bino tokokuta na ba video ekoya tokosole bele merci na malolo le reste Congolais ya mame Mili Nzemba motema tous populaire mbetolo Arlette Bonanza babonanza ofani bongende na ko bongsta na te couple tulizama ya mama na biso sande sinza na kati alimani o basela kanzambe na bosolo na pesi bango mbote vraiment na kati alimani papa na biso tulizama vraiment o asela kanzambe na bosolo vraiment papa garder kaka bonzambe no esala bien na ko bosana te mama na biso pe o tika kabiso te azane chinoise mama ba wesh mama ba wesh na Grenoble mwana vraiment mais vraiment asola kanepe bien donc na bino tokutani lobby tout ka vidéo vraiment na famille nyonso vraiment bo tala on kana chaîne au Congo France pour ane toujours ba actualité solo on a mis tokutani sima merci. Allô wa santé eza misuma Mon fils, pour ma santé, misuma okatelinga lingala. Bandeko, misuma ezali kokatela motu lingala te. Ezali mitwe de santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, motu nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, pwete mokolo akobela, misunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye.
misunga akosokipe na mob mpe cordia ate bandeko bazali libanda bakoki koagere bandeko na bango ya kongo po eti bazwaka swe awa na mbongo bango bazali na misunga ta santé c'est ta vie. Eye papa mama tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Brass Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Brass Car location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki kokontakte bandeko ya Power Brass Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbase-car.com topé na contact email contact@powerbase-car.com Ozamo Bimba Bana Kinshasa tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Brass Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Brass Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe Power Brass Car eye kosilisa batrakaseri nyonso ya transport ya badélégation spéciale na bino ya famille pe batransport nyonso privé oyo bozali na yango solution ezali kaka se moko Power Brass Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Brass Car avec impact Power Brass Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso Power Brass Car le travail des professionnels que yo oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France France.com site ya Kolo Masolo danger Masolo kitoko. CongoFrance.com